Hello, 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 bonsoir, bonjour, na balandi nyonso ya Mimi Selunga TV. Oyo bolandaka ndeko na bino Mimi Selunga TV. En tout cas, na pesi bino bambote. Nzamba lola mona bino, nzamba lola kanisela nga bino kaka ndenge na isaka bino balezami na nga. Bandeko na nga ya bolingo obozolanda kana na nga, obozolanda masolo na nga, obozolanda vraiment ndeko na bino Mimi Selunga na bokebi nyonso. J'espère que bozoza la décité, bozoza ya muke o ndeko na bino azoela bino na ba mateya pete, na ba masolo, na ba conseil na ye. En tout cas bandeko, bo continuer ko liker ba vidéo ya Mimi Selunga, bo continuer ko commenter ba vidéo ya Mimi Selunga, bo partager et comme la bandeko oyo waebite ke Mimi Selunga aza na chaîne na ye ateyaka akonseyaka. En tout cas bandeko, bo partageaka. Partage tina betaka seti ya partage. Po mutu abima, po mutu ayebana, ezo senga ba partage. Soko talinga kaka yo moko, ozo sunganga na eloko te, ozo bima pe lisusu, egoiste, obabenga ka goi, kozala goi te ndeko, kozala goi te. Ya defo yo po pambola mina mwa liloba mukia Mimi Selunga, atei, omono lingi kotindela muninga te. Ozo mona kasoko tindeli muninga ba video ya Mimi Selunga ko panzana, Mimi Selunga ko yeba na bandeko nanga. Yango lelo te ko beta lisolo. Yango lelo te ko lobela makambo ba destiny bandeko. Soko partager ba video ya Mimi Selunga, o partager te destiny nde makambo. Destiny nde makambo bandeko nanga, bomi pesa musala te. Soki yo pambami na lisolo moko swati na conseil ona mate ya pete ya Mimi Selunga, pambola pe muninga kozala goi te. Goi eza pona bana na nzambe te. Ba egoiste bakokota lola te bandeko. Nyonso tokuti yango na mokili, tokotika yango pe na mokili. Ça sert à rien omoni pene eloko ituti yo olobi tika na tindela pe ndeko atala pe muninga eloko atei, omona yo tellement za egoiste, oza goi olingaka biloko nyonso esuke pa na yo moko, oboyi pe baninga bapamboma, oboyi pe Mimi Selunga kende liboso. Omona yo wana na ba video mususu oke ko partager bato yebite, me andeko no moko Mimi Selunga oyo bokola na ye, oyo yebie na mabena malamu na ye, yo mtoko ko expliquer bato Mimi Selunga za comme ça, okolinga tozo ko zape. En tout cas bandeko wana eza kimotema ya bana nzambe te, eza kimotema mabebo ndimelanga. Koza l'égoïste te, mwana nzambe a partageaka. Mwana nzambe azaka égoïste te, kosuksa message pa na yo moko te. Tozoya apona kotalisa, tozoya apona ko aider, tozoya apona to sangisa kaka yo ye na mayele nonga na ye na mayele nanga, to sangisi to sali vraiment eloko kitoko pona kotonga kaka ndako ya nzambe oyo na français balobi corps de Christ. Donc bandeko nanga wana sans plus tarder nazo pesa bino balosako bambote na bino, nzamba lola monelanga bino kaka ndenge na itsaka bino. Mama simba papa simba mama, bana bo simba baboti bino nde bolukaki bana na mokili, botika bambilinga bino nde bo simba bana na bino po bana basimba bino. Donc bino fo bana na bana na bino parce que balobi mukolo nde alaksaka mwana muke nzela. Soki mukolo tengami, mwana muka ko tenga mama kasi kutu koleka. Donc mama simba papa simba mama, bana bo simba baboti charge ndeza ya bino. Donc waneza eloko Mimi Selunga ya nango na chaîne na ye pona kolaksa ke basimba na kakaka. Soki totikani tokotikana, soki tosimbani tokokende inde. Donc c'est ça la vie, eza bongo bandeko nanga. Na pesi balandi nyonso susu bambote bele oyo bolanda Mimi Selunga, bo continuer kolanda Mimi Selunga. Oyo nanu te benga muninga iloba Mimi Selunga aka na bamate ane ya pete, boya vraiment boyoka ndeko na bino Mimi Selunga. Bana membre nyonso na pesi bino bambote, bandeko na ngai famille za munene bambote na bino vraiment ebele. So etandi ko citer awa eza poto silisa émission mobimba, donc na ko citer kaka bakom parce que Mimi Selunga aza moto abatu. Donc yango wana to kata kaka na mukuse na pesi kaka ba oyanga nyonso bambote vraiment ebele ko bossa na te yo moto oye mbala liboso batindeli bo kutane na occasion ezali bakwa mabete ya kotala Mimi Selunga. Ndeko nanga yo sala kaka oyo Mimi Selunga lingaka, kamata s'abonner, ko s'abonner senga mbongo te, s'abonner na yo ndeko nanga, like na yo video, commentez vidéo, partagez vidéo,
pona ndeko na bino Mimi Selunga musala oyo nkolo Yesu apesi ye etombwana ekende liboso. Merci beaucoup bandeko na ngai. Bon, wana sikoyo bandeko tozokota na teme na biso. Teme na ngai ya lelo ezali ma destinée. Nani akoki ko arrêter destinée ya moto? Nani akoki ko arrêter destinée ya moto? Ndeti nga Mimi Selunga nafandi awa, nani akoki ko arrêter? Nani aza na makasi ya ko arrêter destination na ngai bandeko? Non, moto aza na makasi ya ko arrêter destination ya moto eza bobele Nzambe. Pe soki Nzambe akomi oyo ekomama esi ekomama na buku ya bomoi esi ekomama oye ekomama esi ekomama na buku ya bomoi esi ekomama na signature nkolo esi ekomama donc ekomama deja. Nani oyo alingi ya boma oyo Nzambe alaka pona ngai nazali mokristo ya mopa ya mokanda nakomama na nzoto. Donc babiloko wana vraiment wana ndeko na biso papa Matu Samuel ayembela biso nzembo motuya. Nani alingi aboma oyo Nzambe alaka pona ngai? Nani alingi aboma yango? Nani alingi aboma bandeko? Tozomona na mokili oyo, tozotambola na mokili tozomona makambo bandeko. Batu balingi destinée ya moto te. Batu balingi ba arrêter destinée ya moto. Naza awa vraiment tuka oyo eza titre nanga, oyo eza sujet nanga selon théâtre na biso tozotala mikolo ya ndeko na biso Sila Bisalu oyo aza o top. Likamba moninga longola pona ni tolobaka malamu ya baninga te bandeko. Soki mutu asali eloko to betaka maboko te. Biso tozelaka soki mutu asali mabende toyembangu to expose vina ye tolobika aza boye asalaka eloko aboye ezalaka te tokomi ko condamner se ko condamner bandeko. Eloko ndeko na biso Sila Bisalu asali eza eloko moko kitoko makasi bandeko nanga ebele se babeti yango ba émission na ba chaîne na bango. Pourquoi pas ngai pete na betango vraiment na chaîne nanga nakumisa ndeko na biso Sila Bisalu oyo nga Mimi Selunga nazalaka mwana mukeme na landaka deja ndeko na biso Sila Bisalu bondimelanga depuis Angola, depuis nazokola na landaka ye na landa ye mingi na ba théâtre na ye pe na bandeko na ngai. En tout cas mama wana azosala ba filme ya kitoko. Donc soye na kotisi kombo na ye eza na sensi nini ndenge asali film na ya destinée oyoyo vous n'arrêtez pas ma destinée. Donc en tout cas esalinga plaisir esalinga kitoko makasi na sepeli na titre na ye wana na sepeli na sujet na ye wana vraiment en plus théâtre ngo pe na sepeli nango vraiment makasi parce que eza na conseil mutu nyonso akoki kozwa conseil na part ya ba papa na part ba mama ya bana ya bato ba négligeaka batu. Donc mutu na mutu aza wana akoki kozwa vraiment conseil ya munene. Soko tali onka na loyenge okozwa nao eloko te, mais soko tali yango vraiment ya defa yo moko kokai kozwa na ba erreur moko okoki pe kozwa obongisi. Donc ba film wana tan totalaka yango même ndai totalanaka na ba émission boye ozotala émission moninga luka ozwa ya motu ya vraiment kolandaka te ndenge moninga zolobela otali elateli otali yoka kozwaka ba parti ya négative eza malamu mingi te. Tolinga kozwaka mingi ba parti positive. Po parti positive yango nande esalaka toyekola yango nande esalaka biso pe batu tomeka ko changeaka balolenge pe ba manière na biso. Me na biso batu mwindu na monaka toza na ba erreur o ebele tozwaka mingi ba parti négative. Tozwaka mingi ba parti négative. Okotala film boye ou ozotala mutazo conseiller okomi kotala elateli na ya late kutu mabe aklasaki kutu mabe normalement esika oyo fale asala ngo boye normalement esika ofala beta ngo bomoni pena mokoto wana fala beta mokoto wana linga
kosimba na jipe alati obe na pantalon o alati fala lata ngo bongo Mimi Selunga nenga te chapeau na fala ta chapeau bongo te alinga kozwa periki moko non bandeko totalaka mingi ba parti positive soki tozotalaka mingi ba négativité ba parti négative yango tozo changer te biso bato yango tozo changer te po totalaka mingi koto moko ezanga nango tina donc fallait ozwa ya motuya na eloko moninga zosala na eloko moninga zoloba tellement biso bato tolingaka ko arrêter destiné ya baninga tolingaka ko arrêter oyo nzambe se aloba oyo nzambe se akoma pona vie ya mutu yo na kimotema mabe olingi kaka o arrêter yango wana pe Afrique na biso ezokende liboso te parce que mingi tangu mosusu okoki kosungama kaka na nzela ya moninga yo olingi nini lipamboli ya moninga te olingi pe kokumisa moninga te olingi pe kozwa ko reconnaître befort ya moninga te pe ko reconnaître pe ba biloko o moninga ya malamu asali donc yango wana Afrique na biso ezokende vraiment liboso te parce que batu toza kaka na mingi totalaka mabe mingi totalaka côté négativité mingi totalaka kaka buzoba donc oyo ya malamu tozwaka tobungisaka yango bandeko na ngai kande na lobi na film ndeko na biso nyonso oyo wana ya basali eza ba réalité ngai sikoyo na ye na sujet o pona nini en tout cas bandeko tozomona bato ebele na se ya moi oyo ayeba yo te ayeba esika outa ayeba esika bandela ata ayebi te alingi ataka ka point na vie ya mutu alingi ataka ka point na vie ya mutu or que na vie ya mutu tsa virgule kota point te parce que mutu ataka ba point eza tata nzambe ataka ba point apesi yo na ngai pouvoir ya kota point na vie ya mutu te pe ya ko arrêter destiné ya mutu te totika ko arrêter ba destiné ya baninga toyebi te nzambe oyo ata moko na grâce na ye nzambe oyo asala mutu na lolenge na ye tokoki kobota mapasa bandeko mais nakimapasa wana tobotami touti libumu moko yo obimi otikeli ngai nga pe na bimi ndeko na ngai bénédiction na yo ekozala ya ngai te bolamu o nzamba atia pona yo kozala ngolu ba grâce na yo mso ekozala yanga te yanga peta mso ekozala ya yo te tomona kango mingi omona ba mapasa mibale moko abali mususu nanu abala te moko aboti mususu nanu aboti te eza rare oyo batu bango moko pe abasalaka ke lokola tobotamaki nzela moko to neti na yebi lisolo moko na Brésil bamapasa moko babotama jour moko baluka pe donc bakenda pe kolinga lisusu kaka bamapasa pe kaka balinga pe ka famille moko pe ka yaya na leki baza bamapasa pana bango mindele eza nango problème te salamaka nango donc bakenda koluka pe kaka bamapasa do bango bande kolingela kaka esika moko baye kolingela esika moko après baye kozwa bamibali yango mpe ka bamapasa famille moko mobali nzuzi azwi timba azwi nzuzi bakomi ndenge moko me bandeko na nga baye kobala pe mokolo moko bango mibale na mibali na bango babali pe mokolo moko basalaka nyonso ndenge moko bandako ekokana makambo nyonso ekokana me ndeko na ngai meme bosali yango ndenge nini ekozalaka na eloko moko oyo ekobanda kolakisa ke boza na bino mapasa yo oza yo ye pe aza ye bandeko wana eza babilo moko rare soki bino moko vraiment bolingi ke esalamela kaka boye tokosala yango kaka boye mpona tolakisa mokili me nzambe atindaka akoki kotinda bino bobotama mokolo moko me moko na moko azali na destiné na ye moko na moko azali na grâce na ye oyo tobengaka ngolu oyo nzambe atiaka ezalaka ekokanaka te bandeko yango tobomanaka na biso pamba toyinanaka na biso pamba ndeko na ngai lelo nga nayeka na conseiller ndeko moko mwasi o mobali yaya uleki donc mama to papa nayekaka na conseiller na fongola mutu moko nanu mémoire ya kotalisa ke
kozala kolinga koarrete badestine ya baninga eza eloko te mpe tosalaka na biso erreur mpe kolinga lipamboli ya moninga te eza eloko moko eza démoniaque eza eloko moko eza kibondoki moko ntango mosusu ozoyeba te ezalaka vraiment mabe makasi mutu akoki koarrete destine ya mutu te bobele nzambe bandeko yango tozomona na mokili lelo bato bazobomana mabe ekoti ezokota kaka bato balingi kotika mabe te mabe ezoya kaka grave parce bato balingi koaccepte te mutu alingi koaccepte bolamu ya moninga te mutu alingi koaccepte bénédiction ya moninga te bénédiction ya moninga yo lingi ekoma ya yo ekokoma ya yo ndenge nini ndeko na ngai bénédiction ya ngai Mimi Selunga ekoki kokoma ya yo ndenge nini ya yo pe ekoki kokoma ya nga ndenge nini parce que mokolo nzambe atindaka biso na se ya moi oyo akabolaka biloko na ye totalaka ndeti toza na baexemple ebele na bible bapesa biso nyonso wana eza nini kolinga koarrete destine ya mutu soki tozwi histoire ya ndeko na biso nane ya ndeko na biso Joseph tomona tanga na ba bible bateyaka biso pepa ya bapaster na biso Joseph azalaki mwana moko ya moke abotamaki na bandeko na ye azalaki na bandeko ya mikolo koleka mais Joseph azalaki na étoile ya nzambe Joseph azalaki na elaka na nkolo Joseph azalaki na bangolu moko bagrâce moko o nzambe ataka kati na ye me bandeko na ye bazalaki kojalue ye bandeko na ye ti ememaki bango jalousie wana basala Joseph mabe bandeko ti tomona yango totanga yango lelo na bible yo nanga totangaka yango na bible tobetaka yango mpe masolo bomoni kutu wana yo obeta nka lisolo soko omoni ekomi yo nde bajalue yo ojalue na o baninga yo yokela no baninga motema mabe osalela no baninga keto me yo soki ekomeli o basaleli oketo na mwa jipe osombaki o na mwa saki osombaki olobi kutu omoni te yango wana mpe kutu meme na bible ezali na ntango ya Joseph bandeko ne moko batekaka ye mpo na keto wana yo sikoyo ozwi makasi ozobosana ke yo moko koloketo ozobosana ke yo moko lingi koarrete badestine ya baninga ndeko mama ndeko papa ndeko elenge yango nga ndeko na bino lelo na ye en tout cas na sujet oyo ya ndeko na biso sila bisalo asali en tout cas toyeba yango vraiment totsango na baplace mutu akoki koarrete destine ya mutu azate yo nanga tokoki kotambola lelo bandeko nakoki kolakisa yo esika moko boye me yo tomona toyoka pe toyoka yango bandeko bato mibale bakenda koluka mosala bato mibale mosusu kutu naza na lisolo mosusu akenda deja sasalaka kuna alobi pa moninga ne pa nde koluka mosala ndeko nanga kobukana te yaka pa na biso baoluka mosala ndeko akei ye deja sasalaka kuna me ndeko akei ye moko pe mutabengaki ndeko po alobaki ndeko kuna pena place ezali bakomi na mosala baye kostala bazwi pe ndeko baye komona esaleli ya ndeko azosala kitoko koleka na mutu amema ye balongolaki pe mutu amema ye te me banomiaki ndeko na biso batiaki ndeko na biso vraiment na esika oyo elekaki ndeko oyo amemaki ye ebeta mabe epesa mbaimbai epesa buzoba ndeko ya memaki moninga kotelaki moninga ntina bandako nganga abebisa kaka moninga pourquoi pona nini ye nga kutu mutu na memie na musala nga mutu na memie na musala lelo ngai nazaka na place ya se yeba kene konomie yeba komisa ye président na ngai et pourtant ya zana ba mikolo ebele te nga nasali deja ba mois awa nga se na wumeli na compagnie oyo ndenge nini ye akende kokoma chef na nga bakende kotia ye eske ndeko na nga ndeko oyo zana ba pratique oyo uele mal wapi mabe ya ndeko wana elelisa ngai histoire oyo en tout cas esala ngai pasi bandeko ba exemple ya makambo oyo eza tellement ebele eza vraiment ebele bandeko na ngai eza mawa pe pasi yo memi moninga na musala chance na yo eza chance na ye te
Étoile oyo atambolaka nango eza étoile moboza étoile moko te bandeko eloko tobosanaka tolingi nde kokokana tolingi kokokanisa makambo orke yo obengami na kombo ya Marie ngata mosu nabengami na kombo ya Isabelle tokoki kokokana te bandeko na ngai kaka nde nauti koloba ya bana mapasa babota ngai nayebi bamapasa moto ala kokola na bango nzuzi abalaka nzuzi alaye kokende makambo nyonso wa timba loba ane mingi te timba talaka me nzuzi awawumuka mutu mpe azwaka libala liboso ezali mpe ka nzuzi nzuzi awawumuka me timba loba ane mingi te bazalaki bana papa moko mama moko bawuti mochopo moko me ezali kosala kaka nzuzi abandaki kolekela ka timba nzuzi azali kolekela ka timba nzuzi aye kobala avant aye kobota vin timba aye me lokola bawana pena bazalaki ya nzambe azokende mpe pa ndeko na ye azoke esalisa ndeko na ye lipasa na ye misala azoke kolambisa ndeko na ye azoke antuka bazalaki pena mampasa moko wana ya nzambe me ye mpe ti suka nango bayaki kopambola ye nzambe apambolaki ye azwaki mpe aye molongani basalaki mpe libala ye mpe akomaki mpe na bana lelo baza pe Erez bango mibaye na mabala na bango me mingi tondimaka vraiment destine ya baninga te mingi tolingi kondima lipamboli ya baninga te bandeko yo te ntango na motu na yo te moto kochange destine ya motu oza na makoki mpe ya kochange o nzambe akoma te mutu moko te ezala mama na yo ezala papa na yo ezala ndeko na yo ezala nani ezala bakamaradi moko te aza na makoki ya kochange oyo nzambe akoma oyo nzambe atia mpona bomo ya moto oyo nzambe oyo ekomama esi ekomama oyo ekomama esi ekomama nzambe azalaka mwana ya motu te mpo akosa lelo akomaki yo okozala ingénieur après nzambe achange abi non nakomaki mabe obe namonaki bien te nabetaki analyse mabe okozala so ingénieur te natia yo koma non nzambe biso nde mtu totatonaka biso nde mtu tozalaka bato moko nalina sa nange eloko boye te na change na nga na sa me nzambe c'est atia biso déjà ba étoile nzambe c'est atrasa déjà ba vie na biso nzambe atrasa vie ya moko na moko atrasa nini ba ndoto ya moko na moko tosalanaka mabe pamba bandeko tobomanaka pamba toyokanaka jaloux pamba jalousie ezosala biso eza milimo mabe toluka to changer tango tozosambela ebele toluka pe to changer bomoi na biso toluka pe nanu yo moko ofandi vraiment pona kolongola mbuma mabe ezosenga ba prière ebele te ezosenga conscience na yo moko ezosenga conscience ya moto tango yo moko oza na conscience ozwi conscience obi non eloko o nasalaka pona nini na ndeko okozwa yango mutakangwa makabongo tango ozwi conscience eloko ozosala eza malamu te na miso na nzambe na miso ya bato yo moko okoki mpe koloba na arrete na kosala yango lisusu te c'est ça mais soki moto nano ozwi conscience eloko te eza lokola mwana moke ozopekisa ye atika kosimba moto yalingi kaka simba soki otiki ye tomonaka ngo tobokolaka bana mwana azolinga kaka asimba nga ntango nazali na Afrique topelisaka baminda so ekoreke obe babougie obe biloko ka oyo na Afrique tosalelaka bana nanga ntango bazali mike donc mwana alinga simba kaka yo ozolonga lelongo ye alingi te mba mosonga mwana azwa mosapi ne na tie yango na tie mpe na mosapi na ye wana azika babandeki kolinga su te ayebi ke awa eza moto oyo eswaka donc c'est ça mpo motu mpe achange makanisi obe abongwana esengaka mpe yo moko motu conscience na yo soki oza na Saint-Esprit ekobanda kotalisa yo Saint-Esprit ekobanda kolobela yo ke eloko ozosala eza malamu te mpona nini ozalaka jaloux mpona nini en plus toyebaka bandeko na ngai
koyoka nzambe soni te soko oyebi kozaka na motema moya keto kota na chambre po tomiyebaka mutu moko akoki kokosa conscience na ye aza te mutu akosaka conscience na ye aza te biso nyonso toyebi yango toyebi makambo yango ndenge ezalaka soko oza na motema moko mabe contre moninga obe ozoyoka motema moko ya jaloux bandeko jaloux ezaka na motu nyonso me yo motu nde foluka osala effort foluka osala effort olongola sentiment wana ya mabe o babengi na kombo ya jalousie folongola yango soko ozoyeba kolongola yango te okolingaka okozalaka bongo pe okolinga jamais baninga parce que moninga oyo oza na ye kote soka leki yo lingi te baleka yo lingi kaka nyonso yo ozosalaka bakumisa yo basepela na yo babetelo maboko me yo betelaka baninga maboko te yo osepelaka na o moninga azosala te okumisaka moninga te omonaka kaka moninga azosalaka eloko mpo na nini ke ye kaka fasala yango mpo na nini ye kaka mutu fasala yango efale yo kaka osala yango non bandeko to arrete tokoki koarrete badestine ya baninga te nzambe soki sa trasa destine ya motu ezali destine ya motu tomona yango vraiment na motema mabe kotela ndeko na biso Kayin tomona Kayin akota motema mabe bazokende kosala babiloko kosala basacrifice nzela moko na ndeko na ye kanenga azosala biloko na ye nzambe azosepela nango me Kayin azoyeba ngo teke oya ye nzambe nde kosepela nango te pourtant mosusu azalaki kosala ngo na mitema mibale nzambe lokola talaka motema ya Kayin kokai kozala nango mokie me ezalaki na kalite mosusu eloko mosusu bandeko toyebaka ngo eloko mosusu ekoki kozala nango na ekoki kozala nango kantite mokie me etake eza kalite nzambe patala kalite mutu mo bakoki koya akabeli oka mo eloko mo ya mokie meza na valeur makasi pe ayeli yango na bolingo mosusu akoki koke kozwila yo babiloko ebele atondiseli yo ndako okomi komona so biloko yango desordre me akabelaki nga pwani fala akabelani kanga te biloko yango akabelinga ezanga nango ntina me eza ebele sikoyo tomonaka yango bandeko mutu musa kokabelo eloko eza nango na ntina te eza mpoka alobaki akabi po abongisaki yango te ye kaka kombone kaka bamona kake na yaki nango eza pe na ndenge moko na miso ya nzambe makabo tomemaka ozokende nango mpo na paster amona obe mpo na nzambe amona yo soko ozokende nango mpo na nzambe amona meme eza ya mokie yango tomona histoire na Biblia mama oyo nzamba atalaki motema ya mama na veuve azalaki nango ka ya mokie me ya lobi na kopesa yango nesengo nyonso tellement azalaki nesengo ya kokende kopesa makabo wana Yesu atalaki folle ya bato te Yesu atalaki folle ya bato te o bazalaki ebele bayaki na bambongo ebele ta musu bamisu bazaka na banzela mabe bamisu bazaki yango na lolenge mususu ya kindumba Yesu atalaki alobi mama oyo likabo na ye eza mokeme eza motuya c'est ça bandeko c'est ça yo oza na relation na yo na nzambe yo mutu yebi yango mutu musu paza na relation na ye na nzambe ye moko peka mutu ayebi relation na ye na nzambe mutu moko ta kokanisa relation ya ba relation na ba relation na biso na ba relation ya baninga na epa ya nzambe yango na uti kobetela bino lisolo kala te ndeko amemaki moninga na musala ndeko amemaki moninga na musala selon ye lokola memi moninga fo kaka moninga wana nde azala na sima na ye mais non eza bongo te bandeko na mokilo eza kaka nzamba kopambola kaka mutu na nzela ya moninga mutu foto tsango na mitu na biso ke nzambe akoki kopambola nga mimi na nzela na yo nzamba akoki kopambola yo pe na nzela na ngai bandeko nzamba akoki kopambola mutu nyonso na nzela kaka na kanali ya mutu nzamba kitaka te donc soki tozolinga to banda ko arrêter ba destiner ya baninga ekozala lipamboli te
Po totala kaka exemple moko biso moko bandeko, tozalaka des fois tokoti na chambre, oza na pose eloko moko nzamba salela yo, obuki mabolongo bandi kosambela ofongoli maboko, omatisi maboko andi kosambela nzambe, nzambe pambola ngai, nzambe nalingi ndako, nzambe nalingi mutuka, nzambe nalingi eloko boye, nzambe nalingi voyage, nzambe nalingi ozosambela. Lobi soki nzamba pamboli obeti maboko bia lelo nzamba pamboli nga sikoyo ndenge yo salaka yebango ke muninga pe asalaka ka eloko wana. Muninga pe asalaka kaka bongo yeba kenda kabuka ka mabondeli. Abuka ka bajeno abondela ka nzamba matisa ka maboko pe lokola yo tamuso yekuta lela ka makasi koleka yo. E umeli nzamba bifona tala pe mwana oya pa atali moninga siko kome expliquer biso batamokili to linga kaka biso kaka to pambwama ba meilleur eza kaka pona biso ba bolamu ezala kaka pona biso pona baninga te. Pona baninga te, pona nini. Soki yo pambwame oseki, ofongoli minuti awa, ulobi nga kuto, ofongoli monoko komi munene voma olobi, okomi kosela baninga vanta nzamba pamboli nganza, metangu nzamba ko pambola pe muni, yoka nisi chance, obe nzamba zalaka wana pona mutu moko, nzamba zalaka kaka wana pona mutu moko te. Bandeko, nzamba zalaka kaka wana pona mutu moko te. Nzambe azalaka wana pona nzambe aza papa ya batu nyonso. Nzambe aza papa ya batu nyonso. Bandeko. Nzambe azalaka papa ya biso nyonso. Donc nzambe soka pamboli muninga koyoka motema mabe te. Nzambe soka zo matisa muninga oyebi ba sacrifice muninga salaka te. Oyebi nini intimité nini te oyo muninga zakanango na nzambe na ye oyebi te nzamba tinda na biso na mokili amoko na moko ndenga za nelongi na ye nga mimi selunga naza nelongi na nga mage batu muso mimi selunga kokana na intel me naza ngai moko mususu lokola ngaza tokoki kozana ba trait exam normal me nazalaka nga moko photocopie na nga zate original nde zanga do soki ozoboya ba benediction ya mimi selunga se kozoboya nzambe parce que nzambe soka lobya kopambola mimi selunga kopambola ya kosenga yo permission te akosenga autorisation pa na yo te to sala kezaka nango buzoba moko tozwaka ba benediction na biso soki ezokene musika pardon bandeko nanga soki tozopusa ba benediction na biso musika ya des fois eza balolenge na biso onde tomonelaka makambo soki ba benediction na biso ezopusa na musika bandeko nanga bondemelanga mingi ezalaka biso moko pardon mingi ezalaka biso moko tozopusa benediction musika esiko sepela na yo kaka kosepela peka nelongi te na monoko te sepela na motema benediction ya muninga basepelaka yango benediction ya muninga bayambaka yango po yo te muto pambolaka ndeko yo te muto pambolaka destine ya mutu baretaka yango te okoki kosala lolenge nini toyoka mingi bakotela baninga bandako nganga oyi mukolo likambo kuta yebi te ke bakotela ye deja ndako nganga me nzambe tellement loba yo kotomba mokotombwa makaka bamisu toyoka bapesa bango bakombo akufa lobi po babwakelaka bango bamaladi po balingi bamona destine na bango epela te balingi bamona te nini moko nzamba tsakati na bango epela balingi komona yango te balobi bakobwakelo maladi babi bakosalo mabe bamono kaka lobi na mbeto hôpital te okufi me nzambe arestauraka milimo ya bato nzambe oyo arestauraka bavi ya bato okomona zwi abongisi lisusu vi ya mutu wana ndenge asalaki epai ya job tomona na totanga na biblia job azalaki mutu moko azalaki kobanga nzambe makasi bandeko
yango preuve ane ezolakisa ke tobanga nzambe. Job azalaki na ye pasteur te, Job azalaki na ye soki nani te, soki mutu achi bishop lelo bakoma komibenga basoki bachi bichopa, soki bashopa, soki bapotre, bakombo badokter. Job azalaki yango te. Job azalaki kaka kobanga nzambe telema azalaki koumela na se ya makolo ya nzambe, azalaki kobanga nzambe, azalaki kosala nyonso po epesa nzambe na ye lokumu. Tomonaka nzambe pe mutu atikaka destine ya mutu ta mosuku bandeko na nga ekoki kozala pe deja ozala na destine mo boye nzambe abongisa mpona yo, nzela na yo eza trace. Me diable akoya abula verse nzela na kobanga te, komona te ke ngai nakokufa. Non, nzambe arestaura bavi mosusu, nzambe apesa bato makambo mutu ye moko tayebaki ta ndimaki pe te. Me telema ezalaki deja destine, telema destine ezalaka trace. Oyo elobama elobama, oyo ekomama ekomama, mutu akoki kochange yango aza te. Tomona pe bamisusu bandeko na nga babwakeli moninga maladi akufa lelo, bakomi kobenge wana kuta akufa lobi. Me nzambe oyo asimbaka molimo, soki asimbi molimo ya mutu, nzambe alobi nasimbi molimo. Bonyokola nzoto nde banyokolaki ya Job. Me tango nzambe abaki sikoyo ekoki komi tango na nga, nzoto ya Job ezongaki, makwanda esilaki, bapote esilaki, nzoto na ye ezongaki kitoko, makambo nyonso bana oyo akufelaki nzambe azongisaki bango, bapesaki esusu bana ya kitoko koleka lisusu oyo ya liboso. Mutu akoki koboma ndako na oyo ya liboso, me yebaki ndako ya mibale eleka kaka ndako ya liboso. Mingi tomona bandako ya mibale eleka ekoki pe koleka ndako ya liboso. Bandeko tango mosusu ndako ya mibale koki koleka ya liboso koki koleka nango na kitoko na munene na bote, me tango mosusu ndako ya mibale mutu akoki kozwa na avantage ya eloko moko boye, ya eloko modo yango balobaki ndako ya mibale eleki ndako ya liboso. Bandeko totika kwa arrêter ba destine ya baninga, totika kwa arrêter mapamboli o nzambe sa trasa pona baninga. Yo zosala eloko na yo, sala kaka eloko na yo, tala kaka eloko nozo sala, zala kaka na persévérance na eloko nozo sala. Ndeko na biso sila abandi ba théâtre kala, biso tozali bana mike tozolanda sila bisalu asalaka deja ba théâtre, asepelisa bato. Tolobi te ke lelo nde lokola zwi ba trophée landani obi azosala ba film ta mosusu pe ba film mosusu asala eleki nango pe ba film oyo ya sila la ivoirienne, eleki pe ba oyo ya destine ekoki pe koleka nango. Me telema ezalaki nanu tango ya nzambe te, tango ya nzambe nde na vi ya sila yango oyo, tango ya nzambe nde yango ebelemi. Nzambe alobi bima mokili mumba fo yoka yo partout fo ba o ba yeba kite ba yeba sila. C'est ça bandeko. Tolobi te ke ba film nyonso sila sala nde ezalaki kitoko te. Ba film musu pe na lobi yango misu pe ta musu pe l'équipe ba titre oyo na kitoko, me eza nde temps yango tozotalisa mokili, yango tozolakisa bana na nzambe zela tana yo, zela tana yo. Batu balinga soka moni moninga kuna pambwami yepe muteme bandi yo boyaki nzela moko te na mokili bandeko. Boyaki ntoyaka nzela moko te, toyaka nzela moko te. Mutu mususu akoki kobanda musala lelo banome pe bapesi pe chance akomi pe président na yo, me yo oloba pana ayaki kutu kokuta bongo koya kokuta onde eza problème. Koya kokuta eza problème te, oyebi ba guerre o mutu wana oti kobimisa pete esika oyo nzamba azwi ye po akomise lelo yebi te bama ya miso nini mutu wana lela. Toyebaka te ya defo ba sacrifice nini o batu basala. Toyebi te yo monaka lelo bokutani na mutu okanti vi na ye pe bandi kaka lelo nde bokutani na ye. Non, mutu abandi vi na ye kala ta mosusu lela eloko nzambe lelo apesi eke lelo pende eza yo, ta mosusu alela sala ba 20 ans ba 10 ans ya pasi ya kolela.
me yo tellement sikoyo oyebaka na yo kaka ke yo kaka fo bakumisa yo kaka nde motu fo destine na yo ezala kitoko ya baninga ezala mabe mpo yo kaka nde motu oza mwana nzambe. Non bandeko, eza bongo te, eza faux et archi faux. Toyeba kovalorize mpe toyeba koaccepte lipamboli ya baninga. Tolinga koaretaka kaka te. Mutu mosusu akouta na ye mboka aye lelo, yo mutu oya poto ta mosusu kala. Elei koloba te ke mutu wana aye lelo nde abotami mpe kaka lelo, abandi koluka vi mpe kaka lelo. Non, ta mosusu mutu mosusu awuti Afriki lelo akoki koya kokutanga Mimi Selunga dia na kati ya poto awa. Mutu wana aye deja ayoka dia ba masolo ba poto, aye deja na ba nini ba nini ba benga ngo ba nini ba mutu wana aye deja donc na ba ambition na ye kwa. Aye dia na ba ambition na ye yokaka deja poto. Poto eza boye. Soko komi poto moni bandeko na biso poto ya kala basalaka bere basaka bino butu boya poto lelo. Soko ke poto ta mosusu aye kokuta mutu moko guide. Ta mosusu aye kokuta mutu moko guide kitoko ke omoni biso toyaka ba poto ya bilamba nde mobile nanga lobaka. Mida toyaka ba poto ya bilamba, toyaka ba poto moko ke lelo kaka nde zabwe na ke poto na ke kaka na osomba bilamba nanga ba valise ya bilamba na voiture nanga na zongi Afrique. Abibiso mobile wana mobile nanga Sami Selunga papa ya bana bambote belesi kozotela madame pona yebi ndi oza wana olandaka madame meme na nzela musala otalaka nga voma wana fan nanga numéro 1. Sami Selunga babizu ebele mobile na ngai na bana na ngai na pesi bino bambote bele bayaya donc bambote na bino wana ba manager ya mama donc esika mama zokoka te ba bayaka batsaka loboko bana na nga pe na wana na pesi bino bambote bo continuer comme ça batalaka ba video mama na bango balela ba video mama na bango bafana kwiti na nga numéro 1 bafandi nde na ndako na nga. Donc ndenge baloba vraiment nini ya liboso exemple ya liboso banana ndaku yanga ba video nanga bana nanga balinga yango makasi balingaka yango makasi batalaka nga voix même na mwana ntsuka nanga ya 6 ans ye pena baka mama nazolanda yo. Donc esala nga bien makasi avant batu batala ngo soki dana tel na ndako nanga mobile nanga talaka nga bana bazotala nga tuka yango pesa nga so makasi ya koya kosa so ba video pona po ezana bandako mosusu mama salaka video bana bayebi kutu ba video ba like kata ko like te bana balempe ko ede pe mama te baza pe na tina musala mama osala te me ya babiso baba Mimi Selunga omona pena ke mwana donc azozwa ngo vraiment mwana vraiment azozwa ngo vraiment ke mama musala mama to pouye mama en tout cas ezosala nga bien makasi. Merci beaucoup bana na ngai. Mobile nanga yebisaka ngai mama Mimi boye na bamboko bino boye kokuta biso en tout cas botsa penza be esprit na bino koyaka kateke na yake nanga ka poto abino ye moko aza coach ya Mimi Selunga ye moko akocha ka Mimi Selunga akocha kanga parce que nakuti coach aza motema mabeta kocha kanga ike boye eza mutu mususu akoye koya okuta Mimi Selunga pasala ane lokote na fandela nanga ba théâtre na fandela nanga ba biloko bele na tala nanga kaka bilamba na tala nanga kaka ba biloko kaka naza akaso ndene me mutu msoko koya na sima nanga akomi lelo atali na nomboka nga lobi boyende na te mutu ate mutu pa mutabimi apafuki après nga siko Mimi Selunga na bakutu ye nakoma na kanda mutu wana nakoma ke okutu ye azolaksa nini yango aye kaka lobi tala deja nenga komi tala deja makamba zo sala ndeko nanga soki osalaka ba biloko ya bongo ye bango ozokomikanga parce que mutu akoki koya lelo akutinga Mimi Selunga na bamboko oyo aleki ngai aza na droit na ye ya kolekanga pona nini alekanga te pona nini tango nzamba kabola ka ba chance to tango nzamba kabola ka ba grâce est-ce que nga Mimi Selunga mutu na yebisaka nzambe tsa wana za kaka mutasuka non tomikosaka bandeko tomikosaka
tomikosaka makasi bandeko tomikosaka tozalaka bato moko tolingaka babenediction ya baninga mpo toyebi te mutu mosusu aye deja na baambition na ye mpo pasi amoni alobi nga mpe epai nazokende fo nasala bwena yo ozolala bapongi na yo ozotala bateatre ofandaka wana mpo kritikaka bato me mutu mosusu akoya boye aleki apres lobe ekomi jaloux okomi oyo azalaka boye akomi kutu lolendo azokomilakisa eza komilakisa te bandeko eza ndeke grâce ya nzambe totika kobundisa betwale ya baninga totika kobundisa baetwale ya baninga bandeko to arrete totika kobundisa betwale ya baninga soki moninga azwi eza tango na ye kaka nde tolobaka soki moninga bali sepela moninga azwi sepela wi moninga bali toloba yango na monoko kate tina motema po yo mpo kobala obe yo mpo obala deja siko kome explike yo si obala olingi moninga bala te kome explike yo bota olingi moninga bota te kome explike yo zwa mokanda olingi moninga zwa mokanda te kome explike yo zwa permis olingi moninga zwa permis te non na vie eza kaka kolakisa makasi volonté bandeko fo volonté eloko nyonso moto akosala nano na vie nga nalobaka ngo soki oza courage vie esuki na courage mpe kaka te donc oza na détermination mpe ekontaka zala déterminé ke eloko oyo badoche babengaka tile soki oza na tile na yo na vie okobunda okokoma na tile wana okokoma na destination na yo foko ozalaka vraiment molende eloko moko yo lingi kolembisa te eloba nga na kosala eloko okomona mpo kosala yango me soki oza no mutu kaka yo otalaka bavi ya baninga ka boye ndeti otala televizion yayaki ka alobi asali de ya boye yo mpe sala etaki nzoto ya nano makasi sala kozalaka mutu te akotala bavi yayaki ka alobi akoma osala boye alokomeli yango oboteli yango mpe motema mabe oboteli yango mpe babiloko mabe eza malamu te okopambwama te ndeko na vie oyo tokoki kokangaka badestination ya baninga te tokoki kokangaka destine ya bato te tokoki kokangaka mapamboli ya bato te nano towuta na bafamille moko te famille na yo eza famille na ngai te ta mosusu famille na yo bopafuka banda na bakoko na bino boza na maboko ya donc maboko banki yanga ta mosusu ekauka siko nga na koya kokokanisa yo nanga ta mosusu oyo osalelaka nzambe no nga kutu nano nakoma na genu wana te nasalaka ngo mpe te ta mosusu nabangaka na nga nzambe te yo bangaka no nzambe ta mosusu natambolaka na nga na sincérité te yo tambolaka na sincérité eske biloko wana nyonso wana fo toyeba ngo fo toyebaka biloko wana tokoki kokokanaka te na vi tokokokana te na vi mpe tokoki koaretaka mpe babani na baninga te tokoki jamais koaretaka badestine ya baninga tokoki jamais okorete yango te donc okoarete destine ya moninga te moko kutu te aza na makoki wana ya koarete destine ya motu aza nango te aza nango te aza na makoki wana te mpo nzambe oyo ntango akabolaka bachance ya bato asengaka conseil epai na yo te asengaka conseil epai na yo te ndeko soki oke mosala okuti moninga kuna kutu chef alingaki mingi eza etwale na ye tozomona mokili lelo bato bazotiela baninga bazobwakela baninga bambasu tozomona lelo mokili bazobwakela baninga maladi mpo kaka ye asalaka boye siko foti ya moninga wana eza wapi bamiso bazobwakela bato kaka maladi mpo aza kitoko siko foti ya motu wana eza wapi soki aza kitoko nzambe moto asalaki kitoko foti na ye eza wapi foti na ye eza wapi foti na ye eza wapi en plus eza na bato mosusu mpe bakotaka kaka makambo ya bato yo oyebi kutu te likambo ya motu wana ndenge epai ebandeli kaka ye ndenge aza ne jaloux kaka ya destine ya moninga aye koyebiso mpo omoni kutu ntel babi wana babenga bango babinemi de la gloire aye omoni kutu wana asala kutu bazongisa yo mpo yini moninga
oyebi no kutu te eloko nini yazo yenela muninga aye kaka telema yo bamema ko kaka bongo mema na kano lokola mopepe yo po yini muninga. Lobi tango ya koyeba boye ayinanga pona ayi kuto sala za mabe ayinisi sanga kutu muninga ekomi déjà retard bana nzambe tozalaka nanu mpe mayele tosengaka Saint Esprit soko koka komona bolamu ya muninga te tosambela sambela nzambe soko koka komona bolamu ya muninga te soko bolamu ya muninga esalaka mabe soki bolamu ya muninga esalaka yo soki biloko esako ndeni na motema ntuka toyeba kobondela kochasse milimo oyo toyeba kochasse milimo oyo ya mabe parce que eza molimo mabe moto alinga komona muninga dondwa te moto alinga komona muninga na malamu te alingi kaka ye nzambe pasepelaka na ye te eza ndeke yango tozopusa mapamboli na biso mosika yango tozopusa mapamboli na biso mosika yango tozopusa mapamboli mosika mosali na nzamba alingi muninga te ya te alingi muninga kende liboso te kokangela muninga baporte nga na sambela deja na pasteur moko na Afrique pasteur wana azalaka na muninga mobo frère moko frère wana azalaka pe donc azalaka pe malamu azalaka ta mususu aoya kotala biso aye tozo partager liloba na nzambe mais pasteur wana tango ayaka koyoka kaka ke frère wana ezaka pe ka comme ka je pasteur tango aye papa kutu frère Gela yaki awa komba frère ngo yalaka pe agile esika aza so koyoka nga koyeba ke na oloba ye po asala na ye mabete to ya pasteur papa kutu pasteur na frère Gela yaki awa lobi yaki awa joana pa yaki awa oh pasteur nzoka sepela te pana bisa lobe loko tatika ok tango akenda kobenda ndeko wana matoye kokenda kana bandako azobenga biso bandimi na ye botala niveau bandeko kokenda kana ndaka bandimi na ngai te kokenda kana ndako bandimi na ngai te wana baza bandimi na nga bandimi ya nzambe te bandimi na yo ngai ta na yoke eloko wana nga bia bon nga naza mondimi na ye ngai naza mondimi na ye anga pe na umisaka te na longwa nga binga aza mondimi ya nzambe naza molandi ya nzambe naza mondimi ya pasteur te nazalaka mondimi ya pasteur te naza mondimi ya pasteur te naza mondimi ya nzambe ya Yesu pasteur wana azobenga biso toza bandimi na ye donc selon ye yende donc wana tant total yango na microscope na microscope to analyse yango tomoni penza ka donc pasteur azosala biso nde batu na ye amoni ndeke frère osoka zoya lokola pe ba maboko banki tolela kokaba donc c'est que amoni ke oyo abanda kwa kolia na sima na ngai esika bapesa nga 1000 ya banda koya kozwa mwa ba 500 kobenda mwa ba 50 donc nga nanda kozwa su complète tellement ya pesa biso ke toza bandimi na ye esala pasi epesa mawa frère wana tomona kaka bunga ayaka lisusu te amona na lisusu te frère Gile so toki église komi ko éviter biso kutu akomi ko éviter biso alingi kutu su contact te nzambe pe ndenge alalaka te lokola moto soko oza noka mabe ate obombi mabe ezalaka mabe soko oza mabe ate obombi mabe soko oza moto aretaka badestine ya bato mokolo ezali nzambe akoarete nde ya yo po bato wana nzambe nde aretaka yo ozoko arete ya baninga me ya yo nde siko nzambe mutu te mta akoarete nzambe moto akoloba siko stop ekoki alebima babimisi yo na mpwasa soni pasteur wana ye moko peka ya kosala babuzoba na église na ye wana nga se na bimakala Saint Esprit se lakisa ke oyo te ako mobenga to bandimi na ye oyo yete dona bima nga bibino botika la ngana ki tango yaki ko ya ye ndongo wana tango ye ko yindela bango wana pasteur a sente mondimi epesa scandale pasteur azana basi mibale na église epesa mama na scandale epesa mama na scandale
église epanzana après frère wana komi kwa kobetela biso masolo ba mama bomoni tina kima na nga mpona kaka koevite baproblème tala pasta makambo aloba na nga mpo kaka nayaka awa badefwa boye awike pasta nde bino bobisaka ye ke frère Gila azoya paster asepela te paster asepela te paster asilika paster akomisango problème agangelanga na bureau ayebisanga ke kokendaka pa bandimi nanga te soyenga na pesi o permission te so bien bon donc ezalaki mpenza mawa mpe pasi yango na beti lisolo opona kotalisa paster wana epai akenda na yebi te lelo soki akoma ndenge ni mpona yebi ke eglize ekufaka ye akomaka soki na balunda akendaka soki na banzela nini me frère na biso wana Gilen lelo akoma mutu monene ozoyoka ke otamboli na paster ozomemela paster bible me destine na yo ekokani na ya paster te yango bato ozoloba tozobeta se te koarete destine ya moto te totika koarete yo koomona ke oyebi liloba na Nzambe otangaka osala soki banini oza soki ashibishopa soki nani babengaka maître soki maître avocat na maloba Nzambe yo moto kataka makambo na makambo ya Nzambe mende konanga okoko lelo ka mwana moka kobotama mokie aye pa leki yo pe azwi pe makambo mpo Nzambe apesi ye makambo ezalaka likambo te ke onga na botama avant onga na bandi makambo ya avant non ezalaka likambo ya grâce eza likambo ya ngolu na Nzambe ezalaka likambo ya ngolu Nzambe soka ponyo apona yo Nzambe soka benga yo Nzambe soka pona deja na libubanda avant okota na libomama soki Nzambe sa pona yo apona yo soki Nzambe sa pona yo apona tozomona na lelo boye lobi toyebi te tokozala banani toyebi te tokozala banani donc totika koarete badestine ya bato totika bandeko totika koarete badestine ya motu ya bato tobondela Nzambe alongola biso kimotema mabe alongola biso jalousie alongola biso ba haine alongola biso ba milimo ya keto moko boye oyo ekoki kofrene kaka bavi na biso oyo ekoki komemela biso ba malédiction na ba famille toyeba kosenga Nzambe koyoka Nzambe soni te ndeko koyoka Nzambe soni te yo muto linga ko arrêter linga ko sepela na lipambo ya baninga te yo mona kayoka bapambolo yeba kosambela Nzambe yebisa Nzambe papa sunganga na longola na longa motema oyo sunganga na changer motema oyo komisa ngai mimi ya sika komisa ngai Marie ya sika komisa ngai entele ya sika po na yeba ko changer na yeba ko tambola na kobanga Nzambe na sepela pe na bozwi ya baninga na sepela pe na ba benediction ya moninga nani yango ayebiso ke yoka kamtufo ozalo pambola ma nani yango ayebiso ke yoka mtufo osimba mituko tambola na mituka ya minene soki moninga tambola nango moni lokwa ke ba donc nani yango ayebisaki obongo nani yango ayebisaka bino biloko wana tolinga Nzambe soko lingi Nzambe okolinga moninga no moto soko lingi moninga no moto te olingaka na ope Nzambe te totika biloko wana moninga pambola yo ekomi problème mais yo zoluka Nzambe pa pambola yo yango mingi tozo pambwa mate yango mingi tozo ko arrêter ba bénédiction na biso pona nini kimotema ya mabe ya yaki kaka lobi alingi aleka biso nani ayebiso ke ya yeko kosala compétition na yo ya zo sala makambo na yo be sala makambo na yo aye koleka yo te aye kolakisa yo te ke yo yakala non bandeko mutu moko ayekala takomi kosama azosala makambo na ye moko po aza na ba ambition na ye azolakisa yo te ke yo ozalaka non eza bongo te bandeko to arrete na kimotema mabe tosenga Nzambe alimbisa biso pe totika vraiment totika lelo frère Gila koma mutu munene pasteur wana epai akenda toyebi te so esuka inene me frère Gila akoma mutu munene akoma mosali na Nzambe ya munene ndenge na yoka masolo eza destine ya mutu baretaka yango
te. Soko ozoko arrêter ba destina bato kokoma mikuwa, okokonda, okokutuka, okozalaka mabe, ba elonga stress po yo linga baninga ba pamba mateli pamboli ankolo esimbami na maboko na yo te ndeko. Wana ezalaki vraiment donc lelo boza beni, ezalaki maloba ya ndeko na bino Mimi Selunga, mosali ya bato ya Nzambe, mwana bato ya Nzambe kaka nde nayebisaka bino, ayelaki bino vraiment mai oyo. Donc mama Sila umela ndeko Sila, Nzamba pambola obakisa masuma pambole bele. Mutu na mtaza na tango na ye, mutu na mtangelaka na tango na ye, Nzamba pambola bakisa susu misale bele kati na yo, apeso susu loki pomba seni vraiment ndenge ezalaka. Ekozali sengo makasi. En tout cas bandeko, tosuki na video na biso awa. Merci beaucoup. Bobosana te ko s'abonner, ko commenter, ko like video. Ba bisous, bye 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 bye.